et dino image toko mona sitoyo panja sango ya Congo yo panja sango ya Congo et dino image panja sitoyo panja sango ya Congo émission kitoko yeko talama panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc biso nyoso simanango 999 panja sango ya Congo et dino image panja sango ya Congo bana Paris bana Londres bana Belgique bana Hollande bana Suisse bana Canada bana partout panja sango ya Congo et dino image bolanda yango po yango ezana makambo ya solo eutaka na source et dino image papa et dino image ye aswaka tina source ata fin fond Paris bazo s'ennuyer ba bisenga mokonzo ba mama bakota Paris bazo s'ennuyer mouvement eza pena trop te olia pena ya bien za sous bakota Paris te kolia eza moko na kata Ivry awa epa ya serre na biso ba bi na restaurant ewaka ni José ba bi moi ça pembe tina mabolongo ni José le bela bango liloba moko simi mokonzo ba mama eza mi José la reine de Lyon ba bi moi ça pembe te dans restaurant eza ma casse kolia kitoko komela kitoko nga alie malangwa na lie na taba donc goût ba bi chez maman ewaka quoi serre ewaka na Ivry et puis la qualité c'est pas la quantité ça veut dire que ah ba bina goût on a besoin kiridate a besoin kiridate tabelemba ya goût ya konika ba goût l'Afrique ko lia le gros boulot za matonge mais on a poto comprendre donc so la reine Michosa confirmé donc elle est bien la mélie bien la chez Waka chez Jeannette nganda sans polémique soye olia bilo nion samokili o Afrique olinga. Si vous avez envie de manger les plats africains, je vous invite à venir manger chez Maman Jeannette, Maman Ewaka, la femme la plus belle, la femme qui est gentille et propre. Elle est très accueillante, c'est une belle femme. Ça, je vous confirme. Ah, pensa soboye, boko sepela. Ah, tozanga elorote. Elo nyonso olimolia ezali. Olingi pondu ponga aza muluba la nga mingi pondu. Donc pondu ezala raté. Olingi makelele pe okolia yango. Donc nyonso ezali. Donc boye bele boko sepela. Ba fille a bien me bazali. Et j'ai beaucoup de respect parce que ce restaurant est un beau restaurant où le milieu est convivial. Donc j'invite tout le monde à venir ici chez Maman Ewaka. C'est un restaurant où on boit, on mange et la cuisine est bien faite et bien cuisinée. Donc on le suit par rapport à sa bouffe, voilà, l'accueil au fait, voilà. Vous savez, je connais, ça fait, je sais pas, ça fait 10 ans, je connais. Donc on est là pour... Oui, Ngaï Jeannette, comme on a Jeannette, c'est Wakeza Combo restaurant. Donc Nazana Ivry, Binomo Bomoni, cadre propre, donc Bolembisi, donc Mbisi Kitoko, Bilonyo Stuki. Et Bella Tinamikua. Voilà, donc et puis c'est Kotarapena Tinamikua. Donc voilà, on a ma katika na Olamba. Pas serre na biso Jeannette ewaka babi kolia kitoko makaya oh ma ngwande tinga lula langa malangwa mais na lia ba malangwa mais et puis c'est kota makamba bono na mona te tina kuta ba tsata suka donc vraiment kolia kitoko komela kitoko donc boye pe so mona basa kitoko yawa ngomona ba vojo yawa donc serre waka simbigwa dans les bons trazanga ndo sombaki de pièce mais bamisu basombite bavie basape à toi Paris na sepe na bino kitoko bavie na nga bafumu bavie na nga ba Cyril basombi batenia sika ba pièce au senti obeti ma pièce ya blouson bavie vraiment 50 tous les kaida basombi babilamba basape bongo yo muta Suisse resomba te munoko yo muta Suisse soit disant Kim Prince de Lausanne yo Kim Prince de Lausanne moninga na teti roleka yo na teti vient na comme appelle garçon na comme appelle momi vieux moni yo Toro Kim Prince de Lausanne ya Toro gigolo numéro 1 alors que ya Kim Prince de Lausanne gigolo numéro 1 muda trafic on est l'autre moi trafiquant Kim Prince de Lausanne yo surtout au trafic aussi lisa bas na bina ba Suisse balinga ko susute alors ko kota na Paris
Basa Paris balingi yo te ba comprendre oza gigolo et à qui pose loza ni dernier des gigolo viens moi à Toro donc yo kutu ko mengo funa mangolo bate kwa ba poste fait sur na Paris te pour na Paris quand ba saper à ba Paris ouais ba venu ba Patrick qui met ba ombre jaune ba venu ba trésor ngando ba héritier Samuel ba fils est donc les mignons garçons ba venu nga Cyril Bakila ba champion, mobala Véron Mangoy. Vena nga Fliens Mangoy. Wana ba saper à Paris. Yo sikoyo, zo ba saper mo dans la Suisse a mituni balé. Oko ça staff na Paris, à Paris ba se planote. Bunda na ba saper à Suisse kuna. Ici c'est Paris. Viens moi à Toro, ya mbaka sa ya banda es. Keba yo vie, keba na nga vie, keba. Na roli ngo kuta banam kile okanga mati ko sele to skepso mi balé Jacoko ngala reine yo za prince wa mwana ngayo photo sa mère yo mwana prince ngala reine yo prince bozana senanga na Paris dans la complexion na zate surtout nga ici c'est Paris maman paradis keba na ko pesa conseil pour na ba gigolo yo aussi koza gigolo tellement ya mabe ya yo ya trafic ya mabe viens. Le retour de maman va ça en hôpital, ça va coucher. Nettoyer l'hôpital, non, ça là. Sauf que ça va cuisiner l'hôpital, ça là, nous sommes cuisinier. Sauf que ça va domestique l'hôpital, ça comme ça domestique. N'importe il y a ce de métier, hein. Métier on va bien n'importe ça raté. Via Toro yo, non, mais via Toro qui me passe de Lausanne via Toro. Il y a moi, oser le mabé, moi pique bout, moi les gens dans la Belgique yo. N'a dit yo qui me passe de Lausanne, via moi trafiquant. Non, non, yo. So meki Christophe Kazada bête la ngayo. So meki Sandra Kazada bête la ngayo. Wa ba vie la ngasiko. So meki Fiston Malina bête. Ba chama boko. Toro. Viens moi Toro qui me presse de Lausanne ya mbaka sa. Viens la news. A qui me presse de Lausanne za dene de Toro bana moki de banda. Taka Jombo maza demi tout. Jombo mo na Suisse, soit disant Suisse et l'équipe France nambon. Mais pour nous régner kuna te régner à Paris, si c'est Paris, pour la Suisse. Non non, tu au en Suisse. Non, non, tu as un cas, en Suisse. Bova, Bova m'dochoka. Le manangat. Mawa. Bova, lele de la Suisse, kuna. Alele bino. Via Toro, quand on va trafiquer à tête, surtout yo qui me pose de Lausanne, via Toro, ya mbakasa, ya banda esi, kabila ma obundana na kaide na poto a, obundi bla na kaide o ngai Patrick Meka bobe. OK qui ça, on répète même teni, bilama o boka ki na se, o petit chinois de kina la tela yo. Yo na bla chinois de kin yo, via Toro ya mbakasa yo. O na bla chinois de kin. Patrick Igor star complet. Patrick Igor Babi maman paradis appelle la bango Patrick Igor star complet. Non appelle la yuma wana ya Kim presse de Lausanne ya mbaka sa ya lisoko poti. Patrick Igor star complet. Kena bango ndongo kenda na bango match eza bien. Oh boya ya koti na side ya sali mokili na ye. Tomoni minute, tomoni makala te, tomoni misute Patrick Igor star complet. Na so na via mbaka sa ya Toro. Ngana reine, prince wa mwana ngai, lo to sangai ya Kim presse de Lausanne, to sangai. A besoin de prince. Pona royaume, na paradis, na bota mwana mabele royauté. Na bota bande ba trésor ngando, ba Patrick Meka ombre jaune. Vous comprenez? Ba fiston mali la patron des patrons, ba vient la ba vaquer des vaquer. Ba la poto ba Henri magique la ba ça ba mbote belé. Oto sur la nord, ba vient la ba spadiari tembo. Ba vient nga ba Clem Franchi ba associé to so la poto ba vient nga ba Jimmy Weston to so la poto ba vient nga ba mufume to so la poto yote vous comprenez mo ba la malanda la ta blouson na tembe yote yo ni po blouson yo pesa mettre Gims mbote pesa mettre Gims bravo au kota la clip ka o dusula po ba yebi yote vie auto ça via Toro ya mbaka sa banda es na ma voiture no soma ya ngwanzu faux vieux viens moi la table la chinois de kin apo bengi saper yo ta la chinois de kin on la na bila mala chinois de kin yo Toro via Toro ya mbaka sa yo
yo ko tala mobile na olata yo akim presse Lausanne matie mobile na ngai vraiment ninga zala wana mobile ya kitoko ya balox yo ka bakar rebelle ana ko bakar rebelle ya rouge ya pembe ya blanc ya ni lol star complet Patrick Igor akim presse Lausanne Toro Stafara la Suisse ko Stafara te via Toro vient la news star faut ça akim presse Lausanne à Toro via l'Isoro Poti, via Mbakasa, via Gigolo, il n'a pas race de ce Gigolo, il y a ça la carte. Tous les races. Via Kiaba, via Toro. Mbalo, son a un film de gros mots. Pour le on n'a pas sa conseil, on n'a pas sa gros mots. Kiaba, via. On a dans la vitesse de TGV. Chantal Bola, Moukonza Rando, la reine Rando, Zarandenga. Auquel on a Rando, la souka dans ma case. Kiaba petit, petit prince. Tosa la reine, tosa maman na boto na mokili. Keba yo Toro Gigolo. À suivre quoi. Tout le monde a dit. Mon mari stress, y'a Patrick Marois Vendi. Mon mari stress, y'a Marois Vendi. Bonjour, Bissadini. Hi baby, you are kufi baby grave. C'est chaud. Et ça koyinda umela soko yena agence hote veut dire umela te Global Express c'est Patrick Malwavengi Vril numéro 25 baby agence ya grave agence ya munene oyo tozo kotinda ba koli na biso na Kinshasa ba koli na biso na Angola ba koli na biso na Brazza pour koli le koma kitoko il faut les canards Vril numéro 25 et pas Patrick Malwavengi balobi Global Express souka l'agence soko yete veut dire au melate pour na kati agence oyo toza na ba service ebele rotina ba carton rotina bilamba et puis tozali na service moko futi mbongo mutaza na Kinshasa ko traitement au futi mbongo mutakufi na Kinshasa ba kokunda kitoko chez Patrick Malwavengi balobi service kitoko soko ngo umela foya na Léon numéro 25 na Global Express chez Patrick Malwavengi souka l'agence ba mama Paris bana bela ba fongole biso loko kitoko vraiment ngo iumela atinda bilo ne kaka awa po bilo ne ko ba kitoko na bakini po ngaba ba carton et kenda ka awa ba bilianda mutina ndam vraiment ngo ya ndamba tinda ndam so kende na Kinshasa alors po kende kitoko boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Malwavengi Léon numéro 25 bala poto boya bo umela so bo yete fedi bo umela te ay baby ay kufi mama l'agence agence aboye besoin nante yango yo ba melembi na kati ya Château Rouge et esika obunga te Léon numéro 25 umela